Mbote mbote balingami esengo eza lisusu na biso ya kozala liboso na bino. Vraiment Nzambe apambola bino bae oyo boza kolandaka biso de temps en temps, surtout bae oyo baza ko encourager bande ko mususu na ko like ba émission na biso na ko s'abonner. Vraiment Nzambe apambola bino. Mission eutaki koleka to mekaki mpe ko partager na évangile ya Satana, to mekaki ko monisa évangile ya Satana ezali nini. Évangile ya Satana ezali ete mutu atungisama pona bosenga na ye ya nzoto, mutu atungisama pona bosenga na ye ya mokili oyo. Alors lelo nazalaki na bosenga to mekempe ko partager évangile ya nkolo Yesu. Ndenge évangile ya Satana eza pona komitungisa na bomoto na biso, évangile ya nkolo Yesu eza tomitungisama na molimo. Alors, est-ce que komitungisama na molimo yango wana esengeli tosala musala lisusu te, tobala te, tosala ba affaire te, to voyager te? Non. Balingami na mekaki koloba na bino ke bomo ya bomoto eza na bomo ya bonzambe ezali. Bomo ya bomoto eza tango nyonso mutu azali kopose ba acte de vie na kotindika maka na bomoto na ye, na ba 5 sens na ye, na ndenge aza komonela, na ndenge aza kosalela. E bomo ya molimo, bomo ya boklisto tozo tindikama na Nzambe. Alors tant tozali koloba évangile ya nkolo Yesu eza évangile ya molimo, elingi simplement koloba ke bomo ya boklisto eza likambo ya ndenge Nzambe aza koloba nanga, et non pas ndenge naza komonela, ndenge naza koyebela. Tolingi mpe kotanga maloba na Nzambe na Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 kobanda verset 22 kino verset 24. Alors Biblia eza koloba na biso nini balingami? Na Jean chapitre 4 verset 22 à 24. Bible elobi na biso boye: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Isaac Osukana Koloba: Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Balingami, texte oyo eza kozwama na lisolo ya nkolo Yesu na femme samaritaine. Nkolo Yesu aza koloba na mwasi musamalia: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Balingami, à chaque fois oza kosambela na nzoto, ça veut dire ndenge ozomonela, ndenge ozoyokela, ndenge ozali ko comprendre, oza kosambela Nzambe oyo yebi te, parce que Nzambe ya Biblia aza Nzambe oyo basengeli kosambela ye na molimo. Nkolo alobi na mwasi musamalia: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ebele na batu bazali ko sambela Nzambe bayebi na bango Nzambe yango te. Pona nini? Parce que Biblia elobi na biso ko sambela Nzambe eza na molimo pe na solo. Na molimo ndenge nini? Comment? En esprit. Balingami, ko sambela Nzambe en esprit elingi simplement koloba oza ko sambela Nzambe na révélation. Et révélation ndenge naza kolobaka na bino eza kosala likambo ndenge Nzamba sosoli singa. Parce que ce qui est révélé ni se monaka yango te,
mato eyokaka yango te, nzoto esantaka yango te, motema pe ekanisaka yango te. Donc eloko nyonso oyo nzambe aza kososolisa nga eza na dimension ya molimo. Et adorer Dieu en esprit eza ko adorer nzambe kolandana na oyo nzambe aza kososolisa yo. Eza ndenge ozomonela te, eza ndenge ozokanisela te. Et adorer Dieu en vérité eza ko adorer ye kolandana na liloba na ye, kolandana na Biblia. Parce que Jean chapitre 17 verset 17 Biblia ezali koloba ta parole est la vérité. Donc liloba na nzambe eza solo, ekosambela nzambe na solo, eza kosambela nzambe kolandana ndenge Biblia eza koloba. E nakanisi ba émission na biso nyonso toyebaka koloba na bino ete Biblia eza notice. Yango nde eza kolakisa biso lolenge kani tosengeli kosambela, lolenge kani tosengeli kosalela makambo, lolenge kani tosengeli komonela makambo. Donc balingami, évangile ya nkolo Yesu eza évangile ya molimo. Ça veut dire nazali kosalela nzambe, nazali kosala makambo nyonso kolandana ndenge nzambe aza kolobela. Balingami, tango Biblia eza koloba na biso tosengeli kosambela nzambe en esprit, c'est parce que losambo ya nzoto yango te tokomona yango. Tolobaki évangile ya Satana eza kotungisama na nzoto na biso. Tosala nyonso pona nzoto na biso. To gene pona lisungi ya nzoto. To matama ngengenge pona lisungi ya nzoto. To kende luzizila pona lisungi ya nzoto. To kende campus pona lisungi ya nzoto. Alors, nkolo alobi l'homme ne vivra pas seulement du pain. Donc molingami ozaka kanzoto te, ozape molimo. Etangu Bible lobi toko adorer nzambe en esprit, c'est parce que mutu azaka kanzoto te. 1 Thessaloniciens 5:23 eza koloba na biso nini? 1 Thessaloniciens 5:23 elobi na biso que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible ou irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Balindabi, tout entier, tout votre être, mobimba na yo, eza esprit, eza âme, eza corps. Nkolo alobi, soki tolingi ko adore ye, soki tolingi ko sambela ye, toko sambela ye na âme te, na lisungi ya âme te, non. Toko sambela ye na lisungi ya nzoto te, non. Bible lobi toko sambela ye na lisungi ya molimo, esprit. Alors, ko sambela nzambe na lisungi ya âme, to elimo na biso, tozo sambela nzambe ndenge toza ko sentir. Ba sentiment na biso. Tozo sambela nzambe ndenge nzoto ezako sentir na kati, ndenge nazo kanisela, ndenge nazo monela. Ah, nzambe na moni mikolo yo makambo zo simba te, il faut na gêner na prier. Oh, na moni mikolo yo blocage na blocage. Non, il faut na tinde la bango moto. Ndenge zo kanisela, ndenge zo monela, wana amna yo, ndenge zo sentir, ndenge zo raisonner, nde ozako bondela nzambe, nde ozako salela nzambe. Osambela nzambe na nzoto, ndenge nazako sentir, ndenge nazako yoka, komona. Donc, ba 5 sens ezako sunganga, nakoka ko sambela nzambe. Okomona kaka mosala komoloba, oh non! Mupepe zo kende, mupepe zo pende. Motope mbala moko, akomi ko sentir neti mupepe. Non, akomi ko sentir neti malili. Akomi ko ganga ganga. Molingami, wane za losambo ya bonzambe te. Losambo ya bonzambe, Biblia elobi na lisungi ya ame te,
na lisungi ya corps te, Biblia elobi na lisungi ya molimo. Donc balingami, évangile na nkolo Yesu eza évangile ya molimo. Biblia eza koloba na biso nini balingami? Na Romains chapitre 8 verset 6 eza koloba na biso nini? Romains 8 6 elobi le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Boyebi ya bonzambe eutaka na niveau ya esprit, na âme na biso te balingami, na corps na biso te. Donc molimo na nzambe po a communiquer na yonanga na nzela ya esprit. Connaissance na biso eutaka na nzambe na nzela ya esprit. Donc makambo nyonso oyo nga naza ko comprendre na makanisi nanga, na bomoto nanga, na posa nanga, eza ya nzambe te. Boyebi ya nzambe eza kouta na nzambe na nzela ya esprit na biso. Ndenge nini? Ephésiens chapitre 1 eza un peu ko expliquer biso likambo wana. Ephésiens chapitre 1 verset 17 na verset 18. Elobi na biso nini balingami? Bible elobi na biso boye. Ephésiens chapitre 1 verset 17 à 18. Enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Savoir ya nzambe eza kouta tango esprit na biso eza éclairé na nzambe. Balingami, nzambe tango azali koloba na ngai, akoloba na nga na matoi na nge eza koyoka te, na misu na nge eza komona te, na mtema na nge ezokanisa te. Non, nzambe akoloba na nga, esprit na nga ekozala touché na ye. Et soki esprit na nga eza touché na ye, âme na nga eko comprendre likambo oyo nzamba lobi na esprit na nga na niveau ya intelligence nanga. C'est pourquoi Biblia eza koloba boye na tina na intelligence. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 na verset na 3 kino na 4. Elobi nini? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Molingami, awa Biblia ezali koloba Satana azipaka intelligence ya bato. Na lolenge nini? Po lumière ya évangile engendisa misu na yote. Molingami na yebisaka toujours biso ete matoi na biso eyokaka maloba na nzambe. Tant matoi na biso ezali koyoka maloba na nzambe, mitema na biso eza komona mongongo na nzambe. Tango nzambe aza koloba na esprit nanga, a touché esprit nanga, automatiquement esprit nanga eko communiquer liloba wana na kati na âme nanga na nzela ya intelligence. Maloba nyonso nzambe alobaka na biso ezalaka maloba ya komona te, ya koyoka te plutôt,
eza maloba ya komona, matoi na nga eza koyoka maloba na Nzambe, mutema na nga eza komona mongongo na Nzambe. Donc balingami, parole ya Nzambe tango ezali koyokama na matoi na yo, mutema na yo eza komona mongongo na Nzambe. Nzambe alobelaka biso na ba image, c'est ça. Nzambe alobelaka biso na ba parole te. Nzambe alobelaka biso na ba image. Mongongo ya Nzambe e yaka epai na biso na image. Ndenge nini? Tango nkolo amonaki Petelo aza kosokola ba filet na ye, nkolo ayebisi Petelo, tindika bwatu na yo na mai na te ya maloba na Nzambe. Alors Pierre atindiki bwatu na ye, asokola filet na ye, nkolo azali koteya, nkolo aza koteya, nkolo aza koteya. Alors nkolo asilisi koteya, alobi na Pierre, pusa bwatu na yo na mozindo, loba mbisi. Na miniti wana Pierre aza komona esengeli bambisi ekangama na file na ye atia na kati ya bwatu. Ndelo kazomona. Maintenant tango moni likambo na bi non, eza possible te image oyo ekoka ko se réaliser parce que eza na moi bambisi na butu nde babimaka bailia kolia bamati likolo ya mai okokanga bango, mais na moi bakitaka na se. Donc message liloba ya nkolo Pierre aza komona pe esengeli kosalama. Nkolo alobi na Pierre, bwaka munyama. Pierre alobi, ok, sur ta parole je jetterai les filets. Tango Pierre aza koyoka nkolo koloba, aza komona makambo oyo nkolo azali koloba. Etango atosaki nini esalamaki, bwatu etondaki na mbisi. Il en est de même na Marthe. Nkolo alobi na Marthe, ndeko na yo akosekwa. Tango nkolo azali koloba ndeko na yo akosekwa, Marthe azomona Lazare alongwe na kufa, akomi na bomoi. Mina Marthe alobi na nkolo, non, eloko nazomona ekosalama lelo te, ekosalama mikolo eza koya. Nkolo alobi na ye, non, je suis la résurrection, je suis la vie. Crois-tu cela? Marthe, nakozala lisekwa te, nazalaki lisekwa te, mais naza lisekwa. Nakozala bomoi te, nazalaki bomoi te, mais naza bomoi. Ondimi yango? Marthe alobi, oui, nandimi oza lisekwa. Ça veut dire lisekwa eza lelo. Ça veut dire bomoi eza lelo. Alors nkolo alobi, tokende epaikani bokundaki ye. Etango bakomi kuna, nkolo alobi balongola libanga. Marthe a dit non. Eloko na monaki ekoki kosalama te. Ndeko na nga Lazare kobima na kunda. Non, asi apoli akomi kolumba solo, nkolo tika kaka. Mais nkolo alobi na Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois quoi? Si tu crois que je suis la résurrection, je ne serai pas la résurrection, je ne t'ai pas la résurrection, mais je suis. Balingami, Lazare asekwaki. Donc, tango Nzambe aza koloba na yo, yango na bandeko mwa mingi, mbana bangwa liboso kokende na bandako na Nzambe bipai kani maloba na bomo eza koteyama, balobaka souvent na bandeko oyo bamemaki bango, oh namoni yo obetaki lisolo ya vi na ngai pe ya pasteur na bino, posko pasteur na bino komi kote ya vi na ngai. En fait,
okoki kotala mate ya pasteur atikali ne ko citer te loko moko te ya bomu ya mutu wana. Mais comment mutu wana aza koloba ke non pasteur atei vi na ye? C'est parce que tango aza koyoka maloba na Nzambe, misu na ye ya mutema eza komona mongongo na Nzambe. E mongongo na Nzambe eza komonisa ye na lolenge tala bisiko zalaki, tala makambo salaka, tala bisiko salaki, oyo wana nalingi yango te, tala. Donc balingami tango nazali koloba na biso ke molimo na Nzambe alobaka na molimo na biso eza nde na lolenge wana. Biblie lobi boyebi na biso eza kouta na Nzambe na nzela ya molimo na biso. Misu na biso ya mutema soki fungwami engengisami na mongongo na Nzambe nde toza kozwa boyebi. Alors évangile ya Satana eza kaka ndenge nazomona, ndenge nazo comprendre. Ono namoni mikolo oyo, ono namoni makambo mikolo oyo, ndenge na mikolo ezozama, ono ba blocage na ba blocage, na sala bo simbité, na sala bo simbité, conclusion, rien ne marche. Non, ce n'est pas ça. Wana ezali évangile ya Satana molingami. Likambo nyonso oyo sengeli kosala esengeli Nzambe asosolisa yo, esengeli Nzambe aloba na yo. C'est pourquoi soki Nzamba sosolisi biso likambo, Nzamba za kosenga biso tokoka komema makambo nyonso kolandana na ndenge asosolisi biso. Romains chapitre 12 verset 2 elobi na biso nini? Romains 12 2 elobi boye: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Molingami, intelligence na biso ezali kozala renouveler tango miso na biso ya mutema eza komona mongongo na Nzambe. Et Biblie lobi soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire bomo ina yo lolenge no ya komonela, lolenge no ya kosalela ezala conforme na oyo uti komona mwa mongongo na Nzambe. Balingami tango zali koyoka ngai na minute oyo na mutema na yo eza na oyo zomona, oyo zomona na mutema na yo yango nde mongongo na Nzambe. Oyo zoyoka na matoi na yo eza maloba na Nzambe onga nazali koloba na yo. Et pour yo obongwama, oyo o changer, Bible le dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Oyo misu nazali komona après yoko yoka maloba na Nzambe yango nde salela, yango nde ndima. Molingami moto abongolaka mutema na ye tango azali komona mongongo na Nzambe na misu na ye ya mutema. Soki misu na yo ya mutema ezo mona mongongo na Nzambe te, okoki kobongwama te. Ndeko nanga tala tina Nzambe na bonzambe na ye alingaki yo nanga lelo to comprendre évangile ya nkolo Yesu eza ndenge nini. Balingami nauti koloba évangile ya nkolo Yesu eza évangile ya molimo, eza évangile ya nzoto te. Évangile ya nzoto nazo sala makambo nyonso ndenge nazo mona, nazo sala makambo nyonso ndenge nazo comprendre, nazo sala makambo nyonso ndenge nazo sentir, nazo mema mabondeli nanga ba jeune prière nanga ndenge nazo monela, ndenge nazo comprendre. Wana eza évangile ya Satana. Évangile ya Nzambe nazo sala makambo nyonso na molimo. Kosala makambo na molimo elingi koloba naza kosala makambo ndenge Nzambe aza kososolisa nga, naza kosala makambo ndenge Nzambe aza koloba nanga.
nazo sala makambu ndenge misu na ngai ya mulimo e ya mutema eza komona mongongo na Nzambe. C'est pourquoi nkolo azali koloba l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Molingami nayebi na koloba na yo kosambela Nzambe en esprit kolandana na ndenge misu ya mutema eza koyoka mongongo na Nzambe e kosambela Nzambe en vérité kolandana na maloba na ye. Maloba na ye elobi nini? Maloba na ye elobi tosengeli koyoka Nzambe na niveau ya esprit na biso. Donc balingami oyo nalingaki tokoka ko partager na bino yango wana na émission oyo ezali koya toko mekempe ko mona pona nini tosengeli vraiment ko kangama na losambo ya molimo, na losambo ya molimo. Pona nini tosengeli ko kangama na losambo ya molimo wana eza sujet oyo ekoya tokomeka mpe kotala na Biblia tokoka mpe komona pourquoi losambo ya solo solo eza losambo ya molimo. Vraiment merci beaucoup balingami, toza na besoin ba commentaire na bino, toza na besoin pe bo partager maloba oyo na balingami mususu. Vraiment Nzambe apambola bino et à la prochaine. Merci beaucoup.